Bandeko mbote na biso na profiter na loba mwa muke oyo na koloba yango na tina parce que mingi oyo nalobelaka mingi makambo etali histoire na biso, histoire ya Angola, tradition na biso, passé na biso, yango mingi nalobelaka mingi te ba conflit inutile, nalobelaka mingi te makambo ya bato oyo bafingaka na ba réseaux sociaux oyo bazali ko profiter. Mais lelo na kolobela na moni ndeko na ngai Paul Tudilu alobi na sepeli parce que lelo a se prononcer alobi pasi pe o esali bandeko na ngai Paul Tudilu azali ndeko donc musibata musikanda nalandi malamu ndeko na ngai Paul Tudilu obimi olobi to sepeli kasi kupilakani ko salubanga ngeye kinate yatu na ebi ke ozali mingi na makapeta ya miziki kobengisa ba miziki ebeta na Angola ezali kikita na yo peut-être ba négoce na yo salaka. Mais batu wana est-ce que bayeba ke non ezali négoce yo zo sala yo kozwa bango pe bakozwa mais bango bamona bango quelque part ezala la buzo moko boye tango bakoya baye na anete bata dia okulu tango bazonga ka batiki ba mususu kaka bango wana batikalaka bakomi ko kata ba câble ya courant ya haute tension oyo ezali ko alimenter quartier mobimba ville mobimba baza ko kata ya mpo ba ko teka. Mais kuna na mboka na bango ba câble on ezali te ba kata yango bango bazanga na bango courant bango bazala na yango baya ko kata oyo ya biso. Donc quelque part ils nous trouvent comme des imbéciles. Ndeko na ngai soko moni moto o azali pene na yo akomi ko mona yo lokola zoba eloko ya moke po asala mabe, donc azali ko sala nanko yo azali important te pa na ye moto wana bapesaka ye punition te bagomaka ye o nazoloba na lingi oza na bongo ko comprendre o nazolobela parce que mingi na biso bazo comprendre te na Bible kutu balobaki nini ke non soki loboko nzotungisa yo kata yango wana ezali Bible na bino bazali na maloba ya Nzambe. Na bouddhisme biso ete biso makambo susu mais nazoloba na mayele connaissance tozana yango. Na mboka mopaya okozwa mukanda ya moto mukanda moko bozali 40 personnes. Est-ce que bolingeli mboka wana malamu? Donc soki bokomi na niveau wana ya kosala mabe ya niveau wana soki yo ozalaki mutu malamu omoni ke non olakisi bolingo na yo na batu bamoni yo bozoba batu wana koyebisa bango te lokola yo monaka na yo bango ozana mayele na yo il faut ko surprendre bango na likambo oyo bakozongela susu jamais. Na tango na biso zaki na Angola sécurité ki makasi baza ko identifier batu na nzela ozoleka boye pa mpila télémission so babengi yo camarade fâche faveur. Donc soki yo lingi kaka obal ko kima fapla ayebaki ke no mutu wana kimi azana ye nemite azali kaka citoyen angolais mais parce que azana identification te bako beto masasi mais ayebi ke abeti masasi na ndeko na ye angolais
azana identification te yango wana alinga kima akobeto masasi moto oyo azokata câble ya courant ya haute tension ekosala ke non ville eza na courant te kosala moto na nini natuni yo Paulo Todilu natuni peuple angolais nazokende na niveau ya réflexion kaka nazofinga mutu te nga nazali angolais ya 100% bisike nima donc ngai na défendaka Angola selo oyo ba grand parent na ngai ba yebisa ngai ils m'ont raconté l'histoire de l'Angola dans una famille nga babunda na mpela wana na maki wana ba yeti bazui bokonzi na Angola. Moi je suis privilégié moi bato na yebi mingi ba yebite tina lobaka boye bato mosusu ba yebi ba oyo nga na yebi na mikolo koya na koyebisa bino kombo ya mutu moko azalaki proche ya président João Lourenço kombo na ye Papa Francisco Mwabi na lobi na bino kombo na ye Papa Francisco Mwabi bana na ye président Lourenço akoyamba bango na kosala nyonso ba oyo bakoyoka ona lobi ba yebisa président akotuna me nani alobi yango soka moni longi na ngai akobe longi na yebi yango kaka ngamo na ko expliquer soki nazwi chance ya komona ye mukona kopesa ye mbote na koloba na sine président ngai moko ba oyo baza kofinga baza kotia makelele na ba réseaux sociaux boye bagake soko yaki na Angola osala 25 ans osaka na son Angola profiter na yo posisika musala na yo ekufa parce que soki ozana identité te soki osala na billet en tant que Angolais on est Congolais oza kofinga na réseaux sociaux bakozwa yo po biso tozolingi misala ezala pona ba Angolais balobaki angolano primeiro, angolano segundo, angolano terceiro, angolano quarto, no quinto angolano, no sexto angolano, no sétimo. Donc, ti ce qui na 40e, 50e angolais liboso. Ba angolais oyo bazo bima. Podo ba étranger ba bimi lelo. Parce que ba bisha ba ke bazo mikanda. Mais ils étaient les mêmes étrangers oyo ba vandi na Angola bazo travailler illégalement. Ba foutu ba taxé. Bazo ko détruire l'économie Angola. Les lois oyo ya Rajgets eye bangwana bazo kene mbangu ba s'identifier. Na mboka mopaya soko koti mokolo liboso il faut se présenter kana mopaya. Il faut payer dès le début les premiers jours que yo koti na mboka na bango. Il faut payer et déterminer bon olingi nini. Na visa oyo yo koti na kana yango. Bango ba autoriser quelques jours ba kotala kana yo. Soki délai wana eleki okomi irrégulier na mboka dès que ba kangi yo faut la repatrier na mboka na yo. Wana ezali loi internationale de Sabino. Oyo avanda na poto ayebi yango et loi eza yango moko partout. Vous salaka ba commerce, vous faites tout ce que vous voulez na mboka mopaya, mikanda na yo ici là et puis maintenant oza koya ko se présenter que non na lingina régaliser mikanda na. Il faut ba kanga bango ba zonga et puis ba utaki. Ba oyo no surtout ba kila mikanda te ya commerce ba ye, il faut ba kanga bango. Et moi, je vais insister. Nazo benga, batonye surtout oyo ngana yebi bazana gouvernement ba vie na ngane surtout. Au moment que je parle, ba vie wana bazo monanga petit na bango. Oyo bino boyebi. Yim tozoloba.
et puis nazo benga bango. J'insiste ko banda na likolo ba camarade nyonso oyo na kolo na bango oyo bazali kozala na armée na babilo tout nazo benga bango, nazo solo na bango et ba leki pe oyo anga benga nga vie ki bazali ko travailler bazali nazo benga bango. Mon frère Bozo anga sérieux parce que nga naza angolais na bi pasi wana ya Angola. Na moni ba oncle na ngai na maki à cette époque souffrance na bango. Ngai na ebi unita nga qui vous parle. Ko banda na président na Dr Jonas Maliero Savimbi. Ndenge na lobi boye peuple angolais oyo ba yebi nga. Ba yebi ona zoloba. Na impela à l'exception du président na bango na yeba kité. Mais oyo bazaki sima na ye na yeba ki bango. Ngai naza mbengo mbengo. Aujourd'hui j'insiste. Naza mbengo mbengo. Et derrière la présidence, mbengo mbengo baza ebele. Et ba yebi munu kwandi. Ndeko na ngai tozo wela Angola. Tozo wela intérêt ba ninga mususu te. Tozali ko komi kabla na bato mususu te. On aime tout le monde. Mais obéissance ya mboka moninga. O ezali ya biso, ezali ya biso. Zelanga na pesa yo. Ko yate ko lakisanga ke non, okoko botola oyanga. Pa utudulu, ozali ndeko o lobby ezali malamu. Mais nous devons aussi parfois reconnaître nos erreurs. Ndeko, lelo o comprendre que makambo minya mabe esalema bato zomona ba ndeko bakomi na niveau ko kata ba câble ya haute tension ko utiliser mikanda et belé pour kaka na destruction économique na biso. Aujourd'hui ils nous insultent mais mabe nini to sali. Pourquoi les Nigériens n'insultent pas? Pourquoi les Maliens, les Ouest-Africains, les Portugais n'insultent pas? Est-ce que biso to bagi ni non to bengani kaka batu wana to ezalaki loi ya gouvernement angolais et décidaki? Est-ce que c'est moi qui ai fait ça? Ba décision de prise nanga ou bien c'est le gouvernement angolais? Mais regarde comment les gens insultent. Ils disent de n'importe quoi. Donc, bisoto progressé te. Ndeko. Ba oyo, tozalaki ko kalisa bandeko. Basalaki bandeko te. Soki mutu alingi yo, akolinga pe yo obonga parce que ozali ndeko na ye. Ba lingi te biso to progressé. Donc, na ba mikano oyo tozozwa. Balingi bien na biso te. Biso tozali komi kabla na batu te. Nous parlons seulement ya ba comportement d'un chacun. Comportement ya bikolo mosusu ezali acceptable na mboka na biso te. Nous sommes des vrais Angolais. Biso. Donc tolinga mboka na biso, tolingi bien ya mboka na biso. Oyo azali moto ya mabe. Azali moto ya ko détruire avec ces sociétés à longwa. Soko garder à côté a koki toujours ko zonga la mabe. Donc moto oya mabe ko leka ba bomaka ye ba longoli et ça la société. Et loko ba bomaka ils ont la société. Parce que c'est longwe. Donc il y a un principe nangai ndenge na comprendre na makambo ya ndenge zaleli et ezali ba principe moko correct. Zali réalité à vie. Bandeko nangai to batela ngona na biso bindemi na biso tozomona bango. C'est le moment qu'on peut sa chance té. Bon moni ndenge Angola situation ekomi bindemi bazaki ebele. Bandeko tozo finga batute tozo ina batute. Je vous dirai plus. Makambo ebele. Poko malona bandeko nangai. Good night.